koza pe na Kodia na ye ou ya famille na bango azu yango Kodia eza sous na forme Kodia ko ya pe ko détruire Kodia eza ya famille mususu mais yo ye parce que biso to ane na nzungu ya Kodia o esangisi ba Kodia nyonso ya mukili ya se ndeza repala ngai na ko kozwa pe Kodia ya famille mususu na pe sio to ko utiliser yango maître zelana génération te dès que hier azokufa remplaçant aux arrêtés ozonga sikoyo na maboko na biso siko ozonga na yango na boutique ya mokili na biso na ebete na nguya na bino bokoki kopesa nyonso oyo toza yango posa cameraman nalingaka mingi otala otya kote oyo makambo ezosalama senda mamuzadi kasi zenda kudiako papa mingi oza lolengeni 1000 kilo po toza na awa eza ya kokanga senda mamuzadi nasali nini ufungoli nasali nini ufungoli nasali nini ufungoli zenda mamuzadi kasi zenda kudia kumazizu kama mwana kutona ngotona funguta mbozika funguta mbozenda muzadika akazu yo malavu yo chunga yo diable sama nazunda nasali olie tomoni ke eza miliki koko bolakisa bango sikoki ya bino bosalaka na maboko na ngai naza na eloko naza na eloko te naza na eloko te bakoko bolakisa bango ke bino bosalaka 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 ya $100 bakoko bolakisa bango ke bino bosalaka zena mamuzadi zena mamuzadi zena mamuzadi zena mamuzadi zena mamuzadi zena mamuzadi comme $800 zena mamuzadi comme 900. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Nous préférons la qualité et la quantité, raison pour laquelle le concept Touch TV essaye de faire une différence à travers sa faisabilité. Aimables internautes et fidèles téléspectateurs, bienvenue dans ces nouveaux numéros de Tokundola qui est bien sûr présenté par Valable qui est votre humble serviteur. Donc la valabilité oblige à la prise de vie, c'est bel et bien Lotis, le meilleur preneur de vie de la planète. Et au montage, c'est toujours lui qui assure. Il est en train de se déchaîner à la réalisation de cette émission Concept Touch TV, la meilleure chaîne du moment. Concept Touch TV vous ramène au-delà de vos imaginations à travers la faisabilité. Concept Touch TV, la qualité, la performance, l'excellence dans la simplicité. Un grand plaisir pour moi aujourd'hui, aimables internautes et fidèles téléspectateurs, de recevoir sur ces plateaux Maître Mandra. Lui, on l'appelle le maître, le véritable spiritus. Il va quand même essayer de répondre à nos multiples préoccupations, mais avant cela, nous allons passer aux rubriques parcours. Il va nous expliquer qui il est et on va continuer cette émission Tokundola. Voilà, Maître Mandra. Bonjour. Ouais, vas-y, oui, bonjour, les grands journalistes valables, bonjour. Voilà, Maître Mandra, c'est vrai qu'il y a un moment où concept touch na minute parce que vous avez invité Nabiso principal dans cette émission. Parcours, téléspectateurs partout dans le monde entier, et que ça va bien. Oui, Maître Mandra. Donc, nous avons un chef coutumier Mboka na biso ya Baluba na Mboka ya Koni. Ok. Oui. Nous avons un chef coutumier. Moussa nanga ngwana donc kosunga batu nyonso baza ba problème pour etali molimo biso tozana na pona kopesa solution. Ok. Mais
avant de indépendant à sujet c'est important les Camboya Kodia mais na rolukato épinglé dans le monde qui est chef coutumier précision bate belé ba yebi ke ba chef coutumier bazara bandoki yo lobani bon ngai naza na pouvoir au babengi Kodia OK oyo ezaki déjà destin oyo batika na mboka ya koko na ngai le moni ngai nazo maintenir yango pe na meki ko pesa yango eza suna facilité ya kosunga nango pe batu. OK OK ouais osana toko koyeba expérience na yo depuis yo ba consacrer yo ba intronisant en tant que chef coutumier toko yeba parcours na yo osali combien de temps depuis ça osa intronisé chef coutumier ouais ngai depuis na zubo konzi oyo ya mokili pe ya molili naza déjà na 25 ans 25 ans 25 ans d'expérience na musala o nga na salaka o bakoko na ngai batikela ngai. OK OK maître Mandra moi je pense que problème moko to épinglé awa et causarement ba problème na ba famille ebélé problème ya Kodia bon ba tebele ba ka Kodia ba comprendre te Kodia pene zakani oui Kodia to différence on a des sortes. OK donc Kodia eza Kodia batika yango na ba famille nyonso Kodia na bikolo nyonso Kodia zalaka. Donc Kodia eza o etika na famille et maintenira na mutu oyo ba sali destin na ye pour azwa yango biso ebika na ba kongonde te na bikolo nyonso Kodia zalaka so ye na biso baluba Kodia zali so ke na bato bandundu Kodia za bikolo nyonso Kodia zalaka Kodia ezo like sa symbole ya pouvoir ou etika la po omoni na ba famille musu to koza biso mibale toza ba camarades tout ça la musala moko mais ozomona ngane ya boîte na teki lipa tozoteka na mais ozomona ka ngai lipa la ngai ezosombisa nga bandako lipa la ngai ezosombisa nga mituka mais tozoteka eloko moko. OK c'est que mutu pa koza pe na Kodia na ye o ya famille na bango azui yango Kodia eza sous na forme Kodia ko ya pe ko détourner Kodia eza ya famille mususu mais yo ye parce que biso to ane na nzungu ya Kodia o esangisi ba Kodia nyonso ya mokili ya se ndeza repala ngai na ko zo pe Kodia ya famille mususu na pesi yo to komi ko utiliser yango maître zelana nous chef coutumier Mandra spiritus tout le banon sembo o détourner Kodia oui est-ce que c'est normal to yeba ke Kodia ningi za na comme rane bat balobaka et comme rati pour makila bat faut bakufa tout ça et tout ce qui muto batikela ki Kodia wana yo lingo ya ko détourner yango il faut makile tanga oui omoni likaboto loba sacrifice wana déjà bakoko na biso basala biso tozo accomplir ka destin mais muto pe waza na posa bi bon mettre ngane aza boye na moni Kodia famille na ngeza ngate mais naza na posa Kodia moko boye so na zo pouvoir mo so tsa libota moko boye po epesa ngai bozui to et tombola makambu na ngai toza na formule nini otoki ko sala to kotina milimo bazala nguya o bazala nguya bakepe bazui Kodia wana bapesa maboko moto wana mais siko tangu yango ekome pa na ye ekoza génération te dès que ye azokufa remplacer ozala te ozonga sikoyo na maboko na biso siko ezonga na famille obozwa ki yango te ezonga na maboko na biso nde biso tokoluka mutuni o tokoki ko pesa su parce o déjà to botoli tokoki ozongisa te mais au moins wana bozo kotsa désordre na ba famille abato bon wana eza makambo esalama na molimo. OK donc mutanzoto eza pasi po ososola ngo malamu donc po sosola ngo il faut ça muto yo ozaki na nzoto bakoti na kati ya molimo po tengane aza boy naza na Kodia nanga mutako ya pe alobi bon mettre naza pour ça au travailler na Kodia na yo aye pa nanga na oyambaye na pese ba norme o esengaka a respecter ba norme na ye alenga isiko na koso parce que Kodia ezaka na molimo azaka na kati wana ngala koso siko na molimo te yo za pona ngai metala siko muto ayebo na likambu boye il faut qu'on sungai makambo ezebele mutakoza pe na problème akobota mutakoza la pe na maladie o babwakela na mabe esila te mutakoza pe na problème na makambo misala mutakoza pe na problème na makambo etali bolingo mutakoza pe na posa ya bozui parce que même Kodia yanga pesa ya bozui
et puis ça rabozui oko ya pe na kodia nango ko senga bozui milimo bazaka na kati wana bakufi wana ba répondre pe ka borné na sujet ya kodia outi ko lobake mutu ba ko ya soki alingi a détourner kodia que yaza na ngote mais aye ko senga e pa na bino ba chef coutumier au besoin mur na spiritualité que na détourner kodia donc c'est que bo détourner on a famille à batu soki famille on a pesa ma casse famille wana ah bon koko nzenze azara pouvoir likola milimo nyonso koko nzenze azara pouvoir likola milimo nyonso yaza pena molimo pena oyo ya coutume o abongwana ngando na kati ya cimetière koko nzenze do azana pouvoir ya kozua kobotola pe kodi ya oza na famille moko non exploité parce que ya ba kodi ya ba famille ususu baza bango na kodi mais ba miebité ozolanda parce que kodi ya oza déjà exploité to ko botola ngote wana osenga ya azonga na kodi ya nanga asenga lisungi mais o eza non exploité te nanu ba simbi yango te nanu ba accomplir destin yango te toza na pouvoir ya kobotola yango peto pesi na maboko na ye mais tangu ya kokoma na ba séjour na ye ka akufi atiki mokili ya ba ancêtre ya bakoko na biso kodi ya wana ikoko kende te na famille na ye ekoki mutu moko ta famille na ye akoko bénéficier nango donc ezo senga kaka ezo ngema na maboko na biso ba dirigeant nango eza bongo sikoyo maître problème oyo lelo batu bakoma roloba que entre bino ba chef coutumier unité za rasuti yo lobani bon pour na yango parce qu'à travers bino ceux qui bozaki ini ba secret belo batu ba éviter na moka oyo Congo eza maboko na bino ba chef coutumier bon moni to mona mingi ba chef coutumier mususu baza ba pouvoir o eza destinité ozomona donc etanga makate ba bokoko ya bokoko na bango balobaka te pona ye mais tema yaza na kati ya famille wana amisali yango ozomona yango wana sikoyo moi différence des arabiso na ba po biso to abeli toza bato to tangama donc etangama ki keto koma place wana yango lelo to komi eza mo bongo sikoyo bango lokola biso toza ba eli bango baza bato basali imitation nde to lobaka yango ya kodefa ozomona yango ndo moni moi nungu ezaka na ndenge ya molimo po biso na bango tozaka niveau moko te biso tozaka mwa likolo makasi donc bango pembe na biso bakokoma te yango moni esalaka ke baproche biso te sikoyo e arrivera pe ke babenga bino pe ta mosusu bino boza ba très parce que bino bosalaka makambo oyo ezosenga te na bokoko bozo respecter norme ya bakoutumier te ya chef coutumier te bon omoni mutu aza na milimo bokoko na ye ezalaka na elongo akoki ko eloko moyo ko lekela ete soko moni mutu asali actu ato lobelo ko anasaki amoni peut-être biloko mobwe o elekeli o alukia koma mais atika ko koma ete omoni yango ndi ça bon papa journaliste esenga sikoyo boyeba ndenge nini ke mutu oyo aza mopona mipo yende asimba kodia bon totala yango na roya ko vérifier na kati ya kodia nanga akofuta ba droit ya biloko oyo biso to somba rapport na musala na biso afuti ba droit wana tango ye azui demande na ya sali yango a bon uniforme na kotisi yango na kati ya kodia nanga a partir ya kodia nanga nde ko représenter ko bimisamba moko ke mutu wana oyo ya yepa na biso azali eli aza mokonami yo en tant que spiritus en tant que chef coutumier maître Mandra message ni o lancer parce que bande ko belé na monde quand na Congo te bandeko même baza ba mikili ya poto par-ci par-là batala batungisa maka bandeko bazaka bazobela bambasu bandeko msozo mona azaka lisu na chance te tant msusu en place nyonso ke obeta porte moye ba fungoleza te ndeko mwasi okomona azolela azo se retrouver te na libala pona yo message ni ko opesa po ko loba nini pona bandeko wana do eloko moko na loba bandeko wana moni mutu muso komona aozwa libala te yaka ntango eza normal mais eza normal te peut-être eza kodia na bango famille ke bako balaka te mais siko il faut a hériter yango to alongwa na lien wana parce que to ko longole pe na lien wana bo longole ndenge ni to longole na lien wana to katie na kati ya lien ya kodia na bango ya kuti parce que kodia za ba sasa belé eza kodia musu batikeli famille et pesa ya mbongo OK eza kodia mususu ya libabe
depuis bakoko déjà balakela oui ezali bakoko déjà babi famille na biso nde toza boye bana na biso nyonso il faut babotela awa il faut babalela bakobala te bana na biso soit bakobala mibali ya mbongo bakozala bavia bien mais bana bakosimba te ozomona sikoyo ntango moto aza na kati ya kodi ya wana nde biso tokosala nini tokolongola ye tolongoli ye topesi ye sikoyo nzela oyo ya kozwa solution na makambo azoluka mais sikoyo mpona bato nyonso oyo baza na baproblème oyo etali molimo donc nga naza sans frontière donc nyonso oyo ezolekela oyo na makambo etemo ezala makambo mbongo ezala makambo mosala ezala oza na poto lekodi ya famille na bino balakelaki elandi yo kuna bakoko na yo balobi mabe mpo na yo kuna ozozwa mokanda te tout biloko wana nyonso biso toza na pouvoir ya kosala yango donc makambo nyonso ezolekela oyo etali molimo nalobi bien molimo mpe musuni babwakelo maladi moko boye dele nango déjà balobaki bon moto oyo maladi oyo topesa osouffrir nango 5 ans biso toza na pouvoir ke ekomi inane tokati yango tokati yango topesi oyo lobiko tolongoli oyo na kati ya lien wana donc eza makambo moko eza profond mpo comprendre yango il faut kota soit tokutani na moto ya molimo to okoti na kati ya molimo nde kokomprendre makambo eza caché. Maître Mandra, chef coutumier, ozaki pendant l'habitude de rolinga ba émission mais biso to forcer qui quand même parce que bandeko bazan dans le monde entier par-ci par-là et bazan a besoin il y a lisungi bazan a besoin de connaissance bazan a besoin peu bazwa solution à ba problème na bango sikoyo tout le monde a bandeko na biso ebele lelo ba koma plus kokendo mona raté bonzambe lingi coutume te bonzambe zongi si boete bango bakoma ko discriminer bakoma ko kabola or ba problème mususu ezanga nango problème spirituel yo personnellement or le bani net na basene nzambo bakoma ko négliger bino ba chef coutumier coutume mais ça doctrine ya mboka yo lo bana baoni bon bato wana nyonso eloko na lo bana bango ezangi eza kozanga koyeba OK kozanga koyeba ndezo sala bango yango moni pe ba otika koyeba ka eloko te tangu yo zo négliger o ba bengeza coutume o eza kodia bokoko yo o négliger yango c'est que oza muto za koyeba te muto aza koyeba ta za ko muto wa koti na kati ibala ebi ko nager te pour ba pasteur ne ba plus spécialisé bango ba to ba koti même ba pasteur pe baza ba kodia na ba famille na bango ba kodi ezangi te bango ba bango Jésus Christ bon ngai naza mutu o nasambela bakoko OK donc makambo etali makambo ya Jésus nga na yeba bango te ngai naza mutu ya bokoko nazo sambela bakoko ya ngai o na kwara na bango o basalaka o basunga batu nyonso ba yeke pa na ngai ba mona réalité po nga naza mutu ba démonstration te mais naza mutu o ya tikotak o yepena na problème na yo o sali demande côté za kodi ya nga ozu solution. OK na 25 ans de carrière, il y a expérience na yo depuis ba introniser yo tant que chef coutumier, tant que spiritus. Yebisa biso ko bombate. Pour l'émission au titre na ngoza to kundola. Ba nani yo on peut ça déjà le biko. Oyo lelo o tika la référence pour la bango. Bon, elo moto lo baka makambo molimo eza mabombami. Makambo molimo eza maboma donc moto aye pa ina ngai pona ko zwa visitation ya milimo jamais na ko dénoncer na TV parce que misu pe baza ba problème ebele o etali molimo bon aye pa ina ngai donc makambo etali molimo eza secret donc nde uzana seke zana mpe na bato wana ebele ba kumisaka bato ba simba ba bible donc ebele pe bayana bango pa na yo po ba na bokoko ba yebelo roté mais moi dénoncer bango ezate naza zamba ya munene o nazo yamba bani ya manyoso ya lolenge na lolenge o ba oyepa na ngai ba ovanda na kati ya zamba na ngai ba pasteur musu pe ba ya vers yo bon nga na yebiso papa nga la lingaka polémique te nga za muto ya molimo donc tangu yo yepa ta yo journaliste ndo za boy oza pe na ba problème yo ka da coutume na bino pe kodi ezate kodi ezalite mais tango yepa na ngo bia koko fuma mboka na yepa na yo mais naza mo problème na nini yo ba soki kodi na nga ya famille na nga ko sa ya pepa na ngai il faut na ko lobango na TV wana eza suma bomba mité milimo ba vandi na kati ya mabomba OK yango wana OK maître
c'est vrai que le temps n'est pas notre allié, il faut savoir s'accrocher. Moi je pense que oui, la monde entier va preuve à l'appui. Preuve à l'appui, français na bino ezaka mo passe. Biso na village totangi moi mingi te. Baza besoin il y a démonstration bikamu ici. Ba kondima yo ndenge nini. Bande ko baza na Porto, baza na France, baza na Belgique, baza na Canada, baza na Angleterre. Baza na facilité wana ya ko luka ko se joindre na yo soki ba moni. Mais ngai kazaka na bitidi te question na lekina sa bikamu ici. Moi, mon kika là. C'est toi. Ah, ok. Il est à Bukanga. Ça va. Il est à Bukanga. Voilà, aimables internautes et fidèles téléspectateurs des Concept Touch TV. Je dis un grand merci aussi aux concepteurs de la chaîne Concept Touch, qui est bien sûr Messieurs Audace Milando et Maman Afi Milando. Voilà, je pense que Bomoni, Tout, Kosomba, Milki Oyo, le chef coutumier, Lakisa Yango, Touti Kosomba Yango, Touti Kosomba Yango. Na mutu oyo biso to boya ki akendeye moko oyo chef coutumier maître mandra spiritus atindaki biso to lingara vérité to lingara to kundola moni ndenge to uti ko somba na ye to ye. On va maintenant continuer cette émission. Aimables internautes et fidèles téléspectateurs, maître tata aussi ici malobana biso ba journaliste malobesi la raté émission de to clôture ka mais le roi toujours tourner émission malobesi na noté malobesi sous parce que j'espère si to lobby nyoso to uti ko somba miliki sikoyo maloba mboka wa yo et puis opesa biso bikamu siwana olakisa yango pe na ba téléspectateurs bazotala mokili mobimba po bandima yo papa pesa miliki wa yoko ezaika polebo kanga yango zonki sa ololenge bosombela ki yango oui bon maruba mingi ya kuluba te makishi makayamati bilima na mai bilima na moto bilima na mai bilima na moto bilima na mopepe bilima na cimetière. Oui bakoko ya ngai nga nazali mwana bino oyo nga nasengaka epai na bino boyokaka mpe bosalaka bandeko oyo basombi miliki oyo basombi yango na boutique ya mokili na biso mais nayebi ete na nguya na bino bokoki kopesa nyonso oyo toza yango mposa. Cameraman nalingaka mingi otala otya koto makambo ezosalama senda mamuzadi kasi zenda kudiako papa miliki oza lolengeni miliki po toza na awa eza ya kokangama zenda mamuzadi nasali nini ufungoli nasali nini ufungoli nasali nini ufungoli zenda mamuzadi kasi zenda kudia kumazizu kama mwana kutona funguta zenda muzadika akazu yo malafu yo chunga yo diable sama nazwinda mnasai ulie to moni ke za miliki koko bola kisabango siko ke bino bosalaka amaboko na ngana za eloko te azana eloko te nazana eloko te bakoko bola kisabango ke bino bosalaka 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 bakoko bola kisabango ke bino bosalaka
bakoko bolakisa bango ke bino bosalaka bakoko bolakisa bango ke bino bosalaka bakoko bolakisa bango ke bino bosalaka bakoko bolakisa bango ke bino ke bosalaka bakoko bolakisa bango ke bino 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 bosalaka il y a $100 bakoko bolakisa bango ke bino bosalaka zena mamuzadi zena mamuzadi 500 zena mamuzadi 600 zena mamuzadi 700 zena mamuzadi zena mamuzadi komi $800 zena mamuzadi komi 900 zena mamuzadi komi zena mamuzadi 1100 zena kudiadi mazizu kamba mwana nkutona nganga kutona fumo kutambula zovu kutambula zena musadika magazu yoyo okomeka okomeka wow voilà rien à dire pour comprendre que c'est un vrai chef coutumier, c'est un vrai spiritus, maître Mandra. Est-ce que tu crois que tu as ma boko, s'il vous plaît? Est-ce que tu crois que tu as ma boko? Voilà, monsieur Audace Milando, la maman fille Milando, papa parent ya Audason, bomoni miracle bika musi oyo, maître Mandra spiritus. Auti ko sala, auti ko somba miliki oyo nakati ya boutique to yena ngo bomoni ya kokangama afongoli ya meki e bomoni mongo oyo ebimi nakati. Donc aimables internautes et fidèles téléspectateurs, pour votre information, chef coutumier, maître spiritus, maître Mandra à la qui si bino bo comprendre que ça a un problème. Les finances. Et t'as les finances. Bakoko ba opé sa solution. Bakoko ba opé sa solution. Oh, t'as les molimo na mosuni. Nyonso ba opé sa solution. Ok. Sikoyo. Oza libre tangango on appelle ça autorisation aussi. Ok. Voilà. Vérifier yango malamu. Na vérifier yango. Voilà. Ah. De vérifier yango malamu. Ouais ça, l'autisme est habillé à $100. So posa la machine, vérifier yango malamu hein. 300. C'est la bouillard. 400. 500. 600. 700. 800. 900. $1000. 1000 Alex. Alingara maman fiatinda. Pour de la part soit l'or na ye. Ou alingara papa na biso das Milando atinda. Donc, il s'agit $1050 yango. Yango. Voilà. Bomoni yango. $1050. On a 10 billets, il y a $100, $100. On a 5 billets, il y a $10, $10. Ok. Il faut respect, hein. Tout le monde sait un peu. À l'objet on lui le bâtit après sinon permission t. Na bi yon de gozo talanga na minute yo ta musoko loba journaliste zone on rana na poche t biso concept touch TV mongo eza biso sérieux eza biso honnêteté eza biso et puis découverte eza biso pour preuve yango bomoni to yeko luka maître Mandra aza chef coutumier. Ah, mais qui expliquer bino que ba problème nyonso oboko ko sanango sur le plan spirituel et physique. Ba kokonde ba opé sa solution. Maître, moi je pense que na ko tika démonstration oyo to bengi na lingala bikamusi et les kaboité. Tout le monde rappelle Jésus abongola mai vino. Tout le monde pe maître Mandra abimisi $1050 na katia boîte ya miliki oh yo moko oyo ngamoko na uti ko vérifier ndenge to somba yango bon pona yo différence nini roloba na bato ba se référer aka na bikamu so Jésus que ça sala kame oyo sali pesa bikamu naebi bato mingi ya mokili so ba moni boembongo ba na posa baliango
eza boye te même yo poza posoli ya mbongo mais tel meza ngai muna sengi yango na sengi yango pa ba ancêtre na ngai ngai mona kabela mutu nga na limi na volonté na ngai soki ezali yo oyaki kosenga bango bango mpe banga bapesa yo yo mpe kokabela bato oyo motema no esala nini osinga seke eloko na bato wana bazali bon nakokabela yo nakabela yo nano nakabeli yo $40 wana euti na motema na ngai oyo euti na motema na yo na yibite mais okabeli nga na bonne volonté kende osombela ta mama ta bon na yibite wana eza yo moko ok bon bakoko na nga balia merci sikoyo naza na question mona opposé yango so tolingi tosisa poto comme na biso na suka lotis voilà sikoyo ndenge toza boye eza na problème moko problème wana ezotungisa bato tolo bango sembo eza na bato ebele babi évangile oyo bamemela biso tosundola bokoko yango nde esalaki lelo tobanda koloindo sikoyo tozomona bikamwa oyo bato oyo misusu basalaka yango bino mpe bato oyo bosalaka na bokoko bokoko eza eloko nzambe atika apesa bakoko na biso batiki sikoyo eza na bato ebele bandimaka na bango lisusu te bakokende wapi yo koloba nini mpona bandeko wana oyo babungisa kondima soki balandi kota bapaster baomona badéception basex tap mpona namona te depuis nabotama ti lelo mutu moko oyo aza chef coutumier aza maître spiritus basala ye sex tap fi moko afilmaki ye tout ça et tout non depuis na botama ti ndenge nakokisi ajo naza nango non natikali komona sex tap te na bachef coutumier non natikali komona sex tap te na bato batosaka bokoko ezalaka omona bapibliaki neti ndeko na biso moko aza moyembi monene epuis mibenga pasteur Mike Kalambai bapibliaki ye mpona sex tap asalaki me bango babelaka Jésus mais sikoyo tomonaka ke bino bato bozala bokoko bosalela bokoko bapibliaka bino te sikoyo tokoloba nini na place wana mpo yango komo mpe se perdema bandeko bazwi basu te basambela to balanda na bango bokoko le problème oyo nga na oloba boye mpona bato oyo nyonso baa na baproblème oyo etali moile mo bocontacte ngai numéro na ngai ezali plus 243 89 63 81 309 plus 243 89 63 81 309 boya nga na kopesa bino solution même bato baza libanda o baza ba pays espoir za la posa ya hélicoptère to avion po ya komasa na musala na ye akoko ya pe place yo za na ngonga seconde apesi pe solution na likambo ya olukaki pe azongi na monde esika oyo azali donc bobenga bokozwa basu ba problème nyo na bi ba problème nyoso même oza besoin ba pe okodi ya mbongo bilo mo moni na mitu na kodi ya te mais kodi ya langeza ya makila okay na simbi miliki allez et comment ça makambo o kodi ya langeza salaka omoni en tout cas bobanga te pona bato bazo publier nga pena na leka na TVT pona makambo bato kena bando tanga bakombo bato ba publier ni do nga na tala nga na o nazali c'est tout merci maître to komi na biso na suka to boy quand même ko kabana na yo boyete lelo mboka na biso ezokende ko ndongwana na mboka ya Maroc RDC azokende ko beta na mboka ya Maroc yango komona eloko o na sepeli nango lobi ke valable za journaliste olati échappe oyo ya mboka mais oyo ya motu ya tolinga mboka na kati yango yo maître oboyi ko cha yango po lobi ozana bolingo ya mboka na o Congo koleka batebele bache ba échappe bache ba drapeau ba stade en réalité les choses balingana na bango mboko te bon elo nga ko loba boy nga ko leka TVT pona lelanza pona déjà motu bakoko apesa nga ernaza pe na posa nango donc bato ya ba bilobela internet wana bon nga na imakam na bango te eloko nga na osenga nzambe ya bakoko na biso ose ayokela biso mawa to réussir to victoire ya mkola lelo. Est-ce que vous comprendre le message ya chef coutumier spiritus maître mandrabi nzambe ya bakoko cela veut dire nzambe ya bakoko asunga biso ayokela biso mawa to victoire donc lelo to gagner contre Maroc alobi yango bien à préciser alobi nzambe ya bakoko est-ce que boyoki atangi comme mususu. Cela veut dire que
nyonso oyo ezo sala meza nzambe ne mutape sa bakoko mayele wana oyo batike la bango. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, maître na habité ceux qui moi mbote ko sana ba chef coutumier to na ba ebayo ozala kana bango au travail kana bango. Bon, mbote na pesi kaka mbote na koko nzenze. Koko nzenze. Koko nzenze za molimo oyo autu ya awa na mwangunga muke o asali biso to moni makambo oyo. Koko nzenze na pesi merci beaucoup pour ozala nga elongo. En tout cas, bolingo na bino ezomona na miso bato. Merci. OK, maître, to sisi na biso ndeko mususu soki azape na mwa dona ye azape ya bakoko batikila ya lobi aya ensemble bino nyonso bosangana po bosala oyo bakoko bakosenga bo banda ko travailler na ye osala ni na lobi naza zamba munene bani ya makasho bazali na kati bazali moke esengi baya ebele bakoma ya mingi po zambe za malamu. Merci. Voilà, merci beaucoup vous aimables internautes et fidèles téléspectateurs qui est en train de nous suivre à ce net moment. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission Tokundola. Pour votre information, pour ceux qui viennent de se joindre à nous à peine, vous devez savoir que Tokundola a réussi pour vous Maître Mandra qui est bien sûr le chef coutumier. Aimables internautes et fidèles téléspectateurs, merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci au concepteur de Concept Touch qui est bien sûr Monsieur Audace Milando, Motema ya Mama Fi Milando, parents, il y a Audason. Merci à vous tous pour la confiance que vous ne cessez de nous faire. Nous sommes censés de se déchaîner à 1000 morceaux pour vous ramener au-delà de vos imaginations. Merci à la prise de vie, c'était bel et bien Lotis qui a assuré derrière la caméra au montage et à la réalisation de cette émission. Restez avec nous, l'actualité reste en continu sur Concept Touch TV. Ciao.